Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Bandeko ya Congo Check Check TV lelo penza tozali na lisolo moko boye ya bien ya esengo ya mawa na ebite eza na catégorie nini yo muto otala bililingi oyo ndio koyeba catégorie nini okotia makambo oyo. Bandeko tozana avis de recherche ya mwana biso mwana na bango mama leki mama kulutu azana bajare nyonso ye penza avandaka lokola tozana avis de recherche sake to yebite bipai nini akutami na ngonga oyo na ngonga wana avandaka na France na Montpellier na kombo ya Bibiche na mobali na Edouard Ntiama. Bandeko oya komona elongi ya mwana mwasi oyo eke banda kotambola wana vraiment tozo pesa mbela international. Bibiche na mobali na Edouard Ntiama baza na 3 enfants. Et puis mama ya jeune mama na biso oyo, mama ya jeune fille na biso oyo, ye afandi na Paris, mama Doudou afandi na Paris. Ndeko mwasi oyo aza na bana misatu. Bandeko bokomona boss akotia elongi ya mwana mwasi oyo na ngonga oyo toyebite akenda na Italie na Suisse azaka na kati ya France akoma na Allemagne peut-être pe na kosilika wana azonga na Afrique azakuna kota maluku ou bien na Kinzamvwet puisque bakanda mususu ezala komona mutu atiki poto. Bandeko mwana mwasi oyo toza penza na bosenga na ye bosa zole extrabino ba photo wana ezoleka elongi na ye penza ezoleka wana nazo zongela kombo lokola toza na avis de recherche Bibiche na mobali na ye Edouard Ntiama tangu alongwaka na mboka ya France azalaka na bana misatu o na français babengi 3 enfants. Ye penza a districtaka fona zala clair po mutako ko bunga kaka boy te a districtaka na mama oya bomba na libumu pendant 9 mois ba districtata ba districtaka ndenge boss nanga komelinga awa puisque mama wana akotaki contact na boss nangai tango ba districtaka depuis wana a salaka 4 ans. Mena ngonga oyo ko bunga na nyonse esali ete 6 ans bamona na kana mama Doudou na Paris. Bandeko bipai nyonso bokomona mwana mwasi oyo na lobite ke ayibi ou bien asali soki nini non. Famille na ye biso batu ya Check Check toza penza na bosenga ya mama Bibiche na papa Edouard Ntiama. Bomoni ke bakomwa na repetango mingi po emiso toye nango na pokwa lelo eza ya avis de recherche. Siko na kende nanu bandeko to mata to kita to zonga. Nga na ebite po ndenge bozomo na pe cœur sensible awa. Naza penza na mama oya bimisanga na mokili azali. Naza na ba mama leki oyo mama nanga atikela libele bazali na Paris kuna. Mama Brigitte Kenge Mbanza na mama Annie Marie Mbanza bazali. Même moi mwasi oyo a discuté na mama na ye. Discussion nini wana mama asalaka yo nini pour o disparaître kaka boye. Natika na papier pour eke déranger. Pour o disparaître kaka boye. Bande kuna zolo balikambu oyo nazo yebate mukile zo kende wapi. Mama oya bombio na libumbu pendant 9 mois. Bibiche
kombo mosusu ezali nani Markedo. Markedo ezali kombo o kato mipesa kaneti ba cœur sensible. Mutu mosusu akoko mipesa o grosse molire. Ezaka kaka ba kombo kaka. Yango yepa mipesa Markedo. Bande ko mipai nyos bokomona Bibiche Markedo. Boyebisa ye ete mama lokola abombaka ye pendant 9 mois aza na pasi aza kolela mai na misu mama oyo pongi ezali te po mama atako adisitaki na mwana mais afandi une année 2 ans 5 ans 6 ans akoki lisusu te alobi ezali makila na ye amemaki makila wana pendant 9 mois mama na ngai Bibiche check ezotalama partout dans le monde ngana ndimi na ngai teke otalaka ngai otalaka nga mais lelo penza ngonga epesemeli yo na beta mbela na kombo na yo Bibiche Markedo na mobali na ye Edouard Ntiama bandeko Bibiche fo oyebake tangu yo longwaki na maboko ya mama ozalaki na bana misatu epai oyo kenda na yebite ko silika wana peut-être ozonga na Afrique na yebite soko za na kinzamvwete mais yo moko yebi place ozali kamata siko mama te tia ya part yo moko siko na bomoto na yo tangu yo olongwaka na France na Montpellier epai mama bozalaki na ye na ndaku ya mama bodisite na mama olimwe okenda donc o disparaître soit ko bana no misatu wana na kati ya bana na yo moko asala onde ngwana mama oyebi eloko oyo lingi basala yo te ko sala muninga te kanisa siko bana no wana oyo somona baza ba belle fille oyo somona ke ba beau garçon moko siko asala ndenge wana yo kenda 6 ans mama zana passe siko na bana no misatu wana peut-être pas oyo kenda obakisa mibale misatu na yebite mais biso tozoloba tangu yo okitaki pa ya mama tangu yo olongwaki pa ya mama ozaki na bana misatu bana wana misatu basala onde wana mama ya wana avis de recherche oyo eye liboso na yo Bibiche Markedo mwasi ya papa Edouard Ntiama bipai nyonso oyo zali ezala oza wapi ata okenda na Ethiopie bazo benga biso ke batalaka Congo check ya mwana mama maloba oye komela yo luka mama epa ya zali mama Dudu aza na France na kili susu na ngambu ya mobali papa Dudu Ntiama vraiment na regretter comment yo koko bala mwasi aboyi famille mwasi akimi mama et tant que mobali oyo lataka pantalon na kata ndaku ondimi pe na distion ya mama wana ondimi pe kokabwana wana ondimi pe ennemi wana papa okamusingai okamusinga pona yebi papa yende mutu akonzaka ndaku papa yende mutu azaka na un mot à dire na mwasi na ye ndenge mwasi oyo asali 6 ans bakuta lisusu na papa na mama Dudu te na France sate mobali oyo papa Edouard Ntiama osepela penza na division oyo po mobali oyo solo olinga kozala au milieu du village olinga koloba ke non ça reste non Bibiche photo kende koluka mama eloko nini babongisaka te papa Dudu Ntiama na bana oyo misatu bosana bango ngana zolo misatu na seri wana oyo mwasi na yo azalaki elongo na mama bana bazalaki misatu soit bokongo na bango 5 bana mibale papa Dudu ba disparaître kaka boye eloko nini babongisaka te papa Edouard na bana na yo wana moko siko asalo nde wana soit mibale bakek bo distrité bakek kaka boye bo mona ka bango te tala pasa kobota Bibiche tala pasa kobota eloko oyo lingi basala ote ko sala muninga te mama amema yo pendant 9 mois na libumu
tangu amemaka yo mama azalaka ndoki te, mama azalaka na balangage ya mabe te, mama azalaki mama je t'aime mama. Mama alongolo na babela bakoko akomi so na mboka bamindele. Peut-être soka tike ko na babela bakoko na ngonga ombelo zoteka basafu na coin. Ba mama boni baya poto batika bana kuna bakipa bango te et pourtant makila na bango et pourtant ye mutamemaka bana wana pendant 9 mois. Mais bibiche luka mama Doudou azana Paris. Mama Doudou azana posa ya komona yo. Alobi ete bipa nyoso yo kokutama benga boss Mutombo benga Congo tchek to solola po boye penze salinga passe makasi. Tala mama ami kitisi mama ndeye mutabota kwa bimiso na mukili ami kitisi konduka yo. Mais yo banda okenda vraiment ngai ki sensible na leli na place na yo keli na mama Doudou mawa. Mais nzambe oya mawa akosunga bipai nyoso oyo zali mulimo nyoso oyo ezo tumusu ya incrédule mulimo nyoso oyo ezali ete ezo bloquer ezo kanga yo ya orgueil ke yende nga salanga ibo ya komona mama na kitisi milimo wana nyoso luka mama Doudou azali mama na yo nazonge lisusu ko lingate eloko oyo lingato sana muninga soko luki mama na yo te yebaka ekezongelo na bana na yo ngai na suki awa vraiment na pesi lisusu mbote na pacheri katembwa chaleur à Luanda mbote bele papa zwa mbote uti na cœur sensible mingi bapesa kaka mbote na batu ya poto mais ngai na komi ko préférer na ngai na pesa batu ya Afrique mbote po bango pe bazape kaka batu. Merci beaucoup. Ciao. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek mama, Yasiba Mutombo.